Bonjour, 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 Karine Mokonzi, la baronne, autorité morale mondiale, icône. Bonjour, c'est Mère Fashion de Nantes, officielle. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Maman Mireille. Bonjour, Maman Mireille, la conseillère et la conseilleuse des Mères Fashion de Nantes. Bonjour, Maman Belgique 2. Maman Belgique 2. Ozala kakawana, ozala kakawana. Maman Belgique 2. Bonjour à tous et à toutes, ba chinoises na ba chinois ya mibali. Ba mbote na bino, ba bonjour na bino na tongo lelo. C'est Mère Fashion de Nantes azopesa bino ba mbote. Ba journée na bino eleka kitoko. Bao baza ya misala, bao baza ya kulala, bao balamuki. Zambaza na bino. A protéger ba journée na bino alelo. Nasali vidéo na tongo pour na Karine Mokonzi, la baronne, autorité morale, icône, ya YouTube. En tout cas, merci Karine Mokonzi, la baronne. Merci. Nasali vidéo yo pour na koloba na mwa tongo alelo avant na démarrer makambo mosusu topesi Nzambe merci. Nzambe yo nde mutu batelaka pema na biso na ndenge nalamuki boye. Merci Seigneur, merci mon Père Céleste, merci Papa. Bon, nalobi boye mpo na Karine Mokonzi, la baronne, nazo remercier yo mpo na vie na yo. Kozala Karine Mokonzi eza facile te. Eza facile te bandeko, tomonaka kaka boye te, totalaka pe. Kozala Karine Mokonzi eza difficile. Karine Mokonzi avivaka mpo na Nzambe na bafan. Karine Mokonzi vi na ye ehulaka na Nzambe oyo atia ye na mokili, na bafan oyo bakumisaka ye, oyo balandaka ye. Vraiment ezali bongo. So nalobi bafan, donc batu nyonso baza na bacoin na mokili mobima oyo basokipaka na Karine Mokonzi na bao balandaka Karine Mokonzi. So nalobi boye, soki nalobi mabe ba chinoise na ba chinois bolimbisanga. Soki tolandi via Karine, tobandi ntango abandi carrière na ye 2014 et 2019. Karine Mokonzi azalaka toujours na batak. Karine Mokonzi azalaka toujours na ba problème ebimelaka ye. Karine Mokonzi azalaka toujours na bato oyo barecevaka ye. Karine Mokonzi azalaka toujours na bato bakoselaka ye makambo. Karine Mokonzi so na oloba bato balingaka ye te. Ka bato bayaka pembeni na ye, bato bayaka kolinga koboma ye. Karine Mokonzi avivaka mpo na esprit ya Nzambe. Soki ezalaki Nzambe te, Karine Mokonzi alingaka koma poto te. Alingaka kufa depuis kala. Ba mama batata bandeko bolanda. Kester akufi baboteli ye makambo. Marie Misamu akufi baboteli ye makambo. Esili wana abimina senti makambo ebimeli ye. Esili wana na musala na RGTA makambo ebimeli ye wana. Esili wana akomina Miriama makambo ebimeli ye wana. Esili wana akomina Wata makambo ebimeli ye wana.
esili wana mbutu ekoti ye na Jael makambo ebimeli ye wana. Esili wana ekomi na janvier makambo ebimeli ye wana. Ekomi wana na Cynthia Wadol makambo ebimeli ye wana. Ekomi wana lisusu na bakonikezi musu na bosane bakombo na bango makambo ebimeli ye wana. Chinois na chinoise botala nanu vi na ye azalaka toujours il faut babimisa ye likambo ya lokuta, il faut bakosela ye likambo. Me chinois na chinoise ezalaka pamba te pourquoi bakoselaka ye makambo boye. Pourquoi na expliquer bino bakoselaka ye makambo boye? Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu. Karine Mokonzi azali mwana nzambe abotamana eloko eza na kati ya nzoto na ye. Eloko wana ederangeaka bato. Eza lokola Yesu makambo nyonso tango Yesu abotami il fallait bato bazala contre ye. Il fallait bakosela ye makambo po baboma ye. Soki bolandi via Karine eza ndenge wana. Soki bolandi via Karine eza ndenge wana bandeko. Soki bo suivre makambo wana nazoloba. Bokezo salanga pasi. Pardon. Soki bolandi makambo na oloba wana bobenda bilili makambo wana na oloba eza ya solo. Eza ya solo bandeko. Yango wana na via Karine makambo tu nyonso elekaka wana elekaka ebimelaka ye babotela awa batiela ye bakoni awa batiela ye bamikro awa batiela ye tu ezali ça vient de Dieu. Mutu akosukisa makambo wana ezali ka nzambe. À chaque fois so bakoseli likambo vérité eyaka après. Tozalaka pressé te chinois na chinoise. Biso tosengaka na nzambe vérité bima. Lelo naloba na bino lelo lisusu. Bomoni lelo janvier ou février aboti lisusu siko makambo lisusu ekomi koloba ke Jael mutu atindaka ye afingaka Karine. Ekomi koloba lisusu Jael mutu akangisaka atindaka bakanga leketu. Bolanda makambo na oloba bozongisa bilili. Ça veut dire que nzambe tango abotaka Karine atindaka na mokili. Bato baoya bafiti bakoyaka na pembeni pona ko détruire Karine. Mais à la fin Jésus-Christ aya ko sauver ye. Et a ko sauver ye toujours. Nini bakoseli eloko nini bakoseli Karine te na vie na ye. Akokisi même pas 30 ans. Mais makambo bakoselaka ye eleki même âge à Karine. Makambo bakoselaka Karine eleki même âge à Karine. Bino botala boye bakate bafani wana bafani obiso bafani. Ezalaka ba disciple ya nzambe bandeko. Ezalaka disciple ya nzambe mutu elobelaka Karine. Bao bazalaka kolobela Karine te bao bakoselaka ezalaka ba o bafiti o babomaki Jésus-Christ. Bato bakoselaka Jésus-Christ makambo yango wana omonaka baza partout pona Karine bakoselaka ye makambo. C'est comme ça bandeko to comprendre likambo wana. To comprendre likambo wana. Est-ce que na biso moko to kende nan to tia makambo? Est-ce que ça normal?
na âge ya Karine Congo mobima bazala contre ye. Est-ce que bino bo trouver yango eza normal? Eza normal te. Po na ngai Mère Fashion de Nantes. Nayebi te soki epa na bino eza normal. Oyo ayebi ke eza normal te, tango nasalaka ba video botiaka j'aime, botiaka pe ba commentaire na bino. Bo komantaka bao balingi Karine Mokonzi la baronne. Autorité morale, bo komantaka, bo partageaka ba video. Lelo nazoloba boye. Karine, bolanda direct ya lobby. Des pasteurs. Bazolobela Karine. Des pasteurs. Pasteur wana musu alobi, nga naza koba te. Pona nini nakumisaka yo te. Bozomona te vraiment eza nzambe. Eza mwana nzambe. Mwana o batinda ye na nzambe azala bongo. Ozala pasteur te. Soko oza na esprit ya nzambe okolinga Karine. Mais soko oza na esprit ya jalousie okolinga Karine te. C'est ça le problème bandeko. Bachinois na bachinoise. C'est ça. Bato balingaka ye te, baza bato ya malamu te. Baza bato ya jalousie. Baza bato ya motema mabe. Baza bato oyo balingaka te bato babonga. Balingaka te ke Jésus-Christ amatisa mutu wana. Yango wana Karine azalaka na bakomba. Komba Karine azalaka nango ezalaka te bato oyo baza ya nzambe. Ezali bato baza ya molili. Ezali bato bandimaka Yesu te. Yango wana Karine azalaka na komba. Sinon, soki bazalaki na bato ya nzambe, Karine alinga azala na komba te. Me nzambe, bato babundisaka Karine, nzambe akosukisa bango. Nzambe abanda sukisaka bango eya te po aboma bango. Abanda kokonfondre bango na makambo tu balobaka na biloko balobaka. Na makambo bakoselaka Karine. Nazomona te pourquoi que tout le temps balobelaka Karine. Eza na logique te bandeko. Eza na logique te. Eza vraiment na logique te. Bachinois na bachinoise. Bao balingaka Karine, bo continue ka kolinga Karine. Bao balingaka pe Karine te, bo continue ka na modèle na bino wana. Bazoloba. Mais solution na bango bakozwaka te parce que Karine nzambe nde mutasala ye. Karine nzambe mutasala ye. Bango bazana mulongo ya o balobaka ya Lucifer. Bato balinga Karine te bazali baleki na bayaya ba Lucifer. Bango nzambe atia bango en écart. Yango wana il faut bazala contre Karine. Il faut bazala contre Karine. C'est normal. Botala ye direct à Karine lobby. Des pasteurs bazo benga ye. Des pasteurs bazo benga Karine. Est-ce que Karine muta azwaki téléphone a bengi bato wana? Mais non. Et ba pasteur wana baza ba marié. Moko azalaki même moi azalaki pembeni. Ba mama, ba tata, tozala na kimia. Tozala na kimia ka pona Karine ka kuchena mabondeli. Mais baoyo baksuitaka diwa Karine bazozela balobaki ke na bonane Karine akokoma te. Bazozela po basala ye mabe. Bazozela basala ye mabe. Mais Karine aza protégé na nzambe. Mabondeli ya mama na ye, mabondeli ya bafan.
ezali na kati ya molimo ya Karine, na esprit ya Karine. Bitumba wana babundisaka bango, babundisaka Karine, pardon, bitumba babundisaka Karine, bitumba wana ezongelaka kaka bango, na bandako na bango, na bakouple na bango, na bamakambo na bango. Tokanisa te ke ezongelaka bango te, ezongelaka bango. Bolanda likambo moko Leketu aloba, afukama, alela Leketu, abelela, alobaki moto akangisaki ngai, nga nayebi na nga ata makambo te. Nzambe fo verite ezala. Bolanda makambo Leketu alobaki, verite ezala. Soki nayebi likambo nayebi likambo wana, Nzambe nandimi bakanganga. Mais comme nayebaki likambo te, il faut vérité bima un jour. Bomoni vérité bandi déjà ko bima. Litoye katani déjà bandi ko bimisa vérité. Litoye katana bandi ko bimisa déjà vérité. Bonga na kote nanga mère fashion de Nantes, litoye katana alobaka makambo ka ezanga tina. Tango ye abanda ofinga Karine alobaki ke Jaël mutabanda Karine Jaël pardon. Abanda ofinga Karine alobaki ke Jaël mutabanda ofinga abanda otinda ye. Siko Jaël ekomi abalukeli siko ekomi lobao Jaël mutabanda otinda Karine Jaël mutabanda otinda ye afinga Karine. Finalement bandeko bashino na basina bondimi yango antukanga na kote na kondima yete. Ye makambo nyonso alobaka nde ba français baloba. Il parle que de pipeau. Na lingala alobaka polo polo. N'importe quoi na français. Tokondima ye lisusu te. Tokondima ye lisusu te. Karine tanga zalaka na mutu. Tango bayaka na via Karine, bango moko batu bayaka. Karine abengaka bango te. Karine aza mama social. Karine aza mama social. Karine mama social. Asalisaka bango, asovaka bango. Mais na ba conscience na bango bayebi ki mwana mwasi wana aza motema malamu. Mwana mwasi wana aza motema malamu ya kosakana te. Mais bango nde bazalaka ba complexe banda mokili banda ya Karine Mokonzi la baronne. Parce que Karine Mokonzi azalaka complexe te. Azata na complexe ata mukete. Bango nde bato bazalaka ba complexe ya Karine. Basala ba video, basala ba direct, basala ba audio. Baloba oboye. Karine azo pupola. Azo tracer vina ye. Bango ndezo sala bango pasi. Parce que baza sincère na vie na bango te. Sincérité ekontaka na vie. Mais soko oza na sincérité te, mawa trop. Biso ba chinois na ba chinoise toza sincère na Karine parce que to soutenaka ye, to lingaka ye, même toza ba mama mibima ou ba mama mikolo, ba tata mikolo, ba tata mibimba. To lakisa ki sincérité na biso epa Karine. Yango wana esalaka bango motema pasi. Ministre d'agitation alobi boye. Bino bato nyonso bolobelaka Karine mabe. Bato nyonso ba detestaka Karine. Bato nyonso boyinaka ye. Bokufa te. Tobeta losambo pona bino bokufa te. Botalaka Karine ka wana. Bomona ndenge azomata ba etape.
Karine asuitaka malheur na bino te, mais bino tous les jours bokendeki na batombo ya basimetiere, bokende na basimetiere, bokende na banganga mpona kosuete malheur ya Karine. Mais ekozwa ye te bandeko. Nzambe nde ayebi motema Karine, bino boyebi motema Karine te. Malheur nyonso bobendelaka ye na basinga, na yebi te ndenge na bampungu. Ekozwa Karine te. Aza mwana bilaka Nzambe alakela ye, alobi yo kende kosauve bao nyonso bakufaka nzala, bao baliaka te, bao bakoka kofuta baloyer te, bao baza na pasi kende kosauve bango. Mais bino sikoyo tango bolukelaka ye liwa na ye, eske botuni Nzambe? Eske botuni mama na ye? Eske botuni papa na ye? Eske botuni ba famille na ye? Vraiment na suki wana lelo. Na prochaine vidéo na kosala lisusu na ya kolobela lisusu Karine Mokonzi la baronne autorité morale. Tokutana vendredi soir na 21h. Bozanga te, bo manke te. Rendez-vous vendredi soir. Ba mama ba tata bandeko, ba chinois na ba chinoise ya basi na ya mibali. C'est Mère Fashion de Nantes. C'est Mère Fashion de Nantes. Soki bo sepe na vidéo, bo commenter, bo like ango, bo tia j'aime. Bo commenter pour na Karine Mokonzi la baronne, parce que vidéo na salaka na lobelaka Karine. Bo nyonso alinga Karine, bo commenter, bo partager vidéo. C'est Mère Fashion de Nantes officiel. Ba mbote na bino ebele ba journée na bino eleka bien. Mama Mireille na Hollande, ba journée na yo eleka bien. Mama Belgique na Belgique, Mama Belgique 2, Mama Belgique 2. Yesu azala na yo, journée na yo eleka bien. Na pesi ba oyo nyonso bakotala video oyo, bao bakoyoka video oyo. Nzambe azala na bino na journée à lelo. À suivre prochaine vidéo. À bientôt, c'est Mère Fashion de Nantes officielle.